Andeko babolingo balandi ya Express TV na tombeli bino boye malamu na chaîne na bino. En tout cas lelo kozala show ezala show nga moko nazobanga nayeli bino studio moko ya matata balobi nini. Voici 9 choses que papa congolais bazo reprocher na ba mama congolaise. Studio eza matata papa baza ba abonné na biso ba se plaindre mingi ezaki prévu na lobia na tina na vinaigre de cidre mais na yeno na studio eza très délicat. Papa bazo tumisa balobi photo lobia likambo topesa ba mama conseil biso ba mama congolais nga pe naza na kati nazo milongola te ba mama biso na kati ba papa balingi to solo na Express TV na lolenge te makambo bango bazo sepela te biso zo konne ko sala ngo na bandako yango na yena sujet ya matata. En tout cas sans plus tarder na lobi bisika bozali. Bonjour les amis, mbote bandeko losako abari kiambote zeno shalom bandeko kimia ona lobaka lelo za mkola kimia ata likambo su. En tout cas yo moko zonga na kati na yo moko o réaliser otala eloko nini ozo ko se reprocher o esenge na yo o bongisa na ndako po papa asepela bo renye na kimia. En tout cas nzambe apambola bino. Sans plus tarder na bandi na 9 choses o ba papa bazo reprocher ba mama congolaise na kati na foyer na kati na bandako, surtout ba mama ndenge to bima libanda ya mboka. C'est vrai eza facile tozo copier pe ba culture msusu ya libanda mais to bossa na place to uti te. Ba mama congolaise boza wapi bo benga ba mama msusu nanu ba kota na Express to yoka masolo to yoka ba préoccupation ba papa na biso ba se plaindre mingi na beti yango kara na beti yango kara bazo konne ko rappeler nga ke mama Blanche ozo bela sujet studio to yebisa kiyo yango na leo na sali effort habité na longola likamba papa sino te personne dire nazo défendre ba mama nga mo pe nazo se retrouver na kati. En tout cas to sala effort ensemble na kati ya Express tokobongisa tosala effort tobanda koremédier na situation moko oyo eza kopreocupe bapapa oyo tosepesa bapapa ntango tovandaka na ndako tokomaka bomoko soki moninga azosepela te ozokonela mabe ezalaka bien te. En tout cas bamama na ngai tosala effort moninga mo mpe na okota na kati tosala effort tosepesa bapapa tosala effort tosala oyo bango balingi mpo harmonie shalom et régner mikolo nyonso na bafoye na biso. Merci bika bozali 9 choses ezo déranger ba papa ya liboso eza no nini ba papa balobi biso ba mama toza na vie ya manque à prière la lobi ba papa wala pe bokosi biso ba mama congolaise tozanga église te chaque dimanche to bonga maka to kenda église to sambela ka ngo papa bonu to sambela nde papa babi te to yebi bino pe ba mama congolaise ko tana tondima bino ko kenda prière makasi bozanga église te bo kenda bino pe na prière wana penso to lobi ke ba mama congolaise bakenda prière te wana tokosi ba mama congolaise bokenda ka prière mais bokenda prière na minute kaka ya dimanche boza ba chrétienne ya dimanche nde ba papa balobi nga na me makao ba papa balobi nga pe na mama donc nazolo baka o ba papa balobi poso na lobi nde to sona ba papa te e opesa ke na okota ya ba mama ba papa balobi biso ba mama congolaise tokendaka église dimanche tozangaka te wana pena so bango balobi ke tokendaka te wana tokosi babi tokendaka église dimanche tozangaka te mais problème bazo reprocher biso eza nini balobi tokendaka dimanche tozaka ba chrétienne ya dimanche tosambelaka na église ntango tozongaka na ndako tobwaki babible totangaka babible te ntango tozongaka na ndako tosambelaka te bamama bapapa balobi bongo na ndako tosambelaka te ata mwana azobela banda ata na prière te tosambelaka te kaka tozaka bongo papa bazosepela te balobi nde tokendaka église basepelaka makasi mais tomema vie ya prière mpe na kati ya bandako na biso tosambelaka ti na ndako pendant la semaine oke église te mais na ndako zwaka temps ya kogene zwaka temps ya koprier zwaka temps ya koprier mpo na bana papa babina mpo wana tosalaka yango te mwana bamama to revoir situation wana tomema même prière na ndako ezalaka na église te mais na ndako mpe tomema vie ya prière papa bakosepela. Deuxième point balobi nini biso bamama todepensaka mingi
papa balobi ke biso to dépensaka mingi toza bato to planifiaka dépense te obimaka bono sokutana ngo papa nga fo eloko ngai kaka eloko te talinga te tamsu bapesi mbongo kofuta loyer mama odepense ngo na posa eloko olingaki okanaki omoni saka sika ebimi ya kitoko ozali nango besoin obosani ke fo futa loyer ozwi nano odepense ntango papa otuna o te atuka nga nasopaki saki na ngai nazali nango vraimen besoin nalingaki yango mingi shoi ezalaki te yo olukaka ndeni osala okokisa mbongo ya loyer papa babangi babi bamama congolaise po topende changer bango bakipaka te bairresponsable badépensaka n'importe comment nga na bi bapapa en tout cas toswakala bamama eza problème te babi en tout cas to revoir badépense tolingi dépense mingi tolingi kolata mingi mo tobosanaka priorité balobi priorité ezala tofutaka na bafacture priorité ezala tozwa no so ya babana bamakambo eza très important le reste tokotala yango après tosalaka planification avant tosala dépense wabora bareproche na likambo wana baimprévu eleki biso mingi tosala effort tochanger. Troisième point balobi nini bapapa balobi ke biso bamama toza trop téléphone bapapa balobi biso bamama tosololaka n'importe quand tokipaka te ata papa sa ye na ndako aza na besoin na obosolola yo oza kaka na telefone ozolamba oza kaka na telefone bazopesa information mosusu yo oza kaka préoccupé na telefone bapapa babi assez c'est assez to revoir situation na biso akosola na bafone eleki sikoyo soki papa akomi koreproche okomika tene ozosola na batakishasa ata batakishasa te tokomi kokosa bapapa batakishasa mpo ntango ayoka kishasa comprendre ke longue distance alembisa mais papa baremarke ke ekomi trop ça n'est de trop bamama tosala effort to modéré façon na biso akosola na telefone yango yanga nazoconseille no bamama c'est mieux ntango papa aza na mosala profite solola na yo solola ebele ntango papa aza te na telefone ntango papa kozonga nde osali effort okomi kokatika ya telefone soki bapele mosusu orate po me orappele bato ata lobi ntango papa ozala te mpo tosepesa bapapa mpo esalaka biso esalaka bango mpasi tozwaka batemp moke ya kofanda ensemble tolekisaka batemp mingi na misala antuka misala ekoma lokola bandako na biso ya mibale ntango tokendaka misala ozomona journée nyonso eleki na mosala sikoyo ntango tozongaka na ndako eza mwa temps moke tokutanaka wana na famille ezalaka bien tosolola totuna na ndeni yo journée eleki nini ntango mosusu bamakambo mosusu ezalaka efo tolobanaka tosechange so tozosala ngo na ntango tokutani après misala esalaka bien mais soki ntango tokutani après misala ekomi ntango ya famille biso tocontinue yango na batelefone na koseokipe na bato ya libanda wana ezotia badeséquilibre na famille bapapa basepeli te antuka tomodere façon na biso ya kosola na telefone bapekisi fone te mais tosala yango na temps moko oyo eza propice tosala yango n'importe quand te tout le temps mpe te bamosusu bakoma kozikisa biloko mpo na nini azalaki plonge na telefone ou bien na TV pe babi TV na téléphone maman soki akoti téléphone akoti TV akozikisa biloko akonéglige nyonso bapapa base plaindre tosala effort. Cinquième point balobi nini biso bamama tonégligeaka bilamba bapapa biso bamama tonégligeaka balonche ya bapapa ntango papa toke mosala obongisela ata mwa sandwich moko amema na ye tomonaka te nga mpe nasalaka na temps te donc biso bamama en tout cas tolingi mpe kolamba te omwaka leo nafatiki na lambi te bolia bamacdo bapapa baza kose plaindre balobi en tout cas ndenge yo mama mpe ozoconseille bato baliaka bafruit na légume conseille mpe bamama balambaka soki bango bazolamba omona ke toza na santé bien tokosomba bamacdo te tokolia na ndako me lokola bamama bakomi kose plaindre bango mpe bazosala baza fatigue ezosala pasi mais biso mpe bamama bobanga te tokosala mpe miso mpona bapapa ebakasa te kaka bango bagane tupi tokolobela me lokola bango na balobi leo tokolobelaka bamama ya bango mpe ekoya nsima toreproche bango mpe nsima me toloba na oyo bango base plaindre bamama bamoni ke makambo tozoloba etouche bango bamoni ke baza mpe na likambo koreproche bapapa bomanke te kocontacte nga bopesa bavi na bino comme ça tokosalela bango mpe suka na émission bakasi bango kaka baza makambo koloba biso mpe toala makambo koloba bapapa balobi biso tonéglija bilamba na bango tolambaka bien te tolambaka te toza kosexcuse na bafatigue ya misala balobi biso topesaka bango bafruit te topesaka bango balégume te eza faute na biso nde biso toa censé ya kozwa soin ya cuisine te velo nini tokopesa bango mais tosala yango te baexcuse eleki wana 4e point na 5e point balobi ni bapapa bazoreproche biso bamama bacamarade baleki trop des amis tozalaka na basekret te
tozobimisa basekret ndako tozoyesa bacamarade na biso tozopesa conscience mingi na batalibanda ke na bapapa na ndako mama papa bazosepela te babi biso bamama toza facilement influençable bamama mingi bacongolaise bakomosala bamakambo mabe bazozwa bainfluence ya libanda moto akoyebise tiaka ya mo eloko boye na biloko ya papa kolinga yo mingi akokoma zoba na yo bapapa nde bakomotemela makambo wana bamama todevelope makambo mabe mingi bazosepela te bapapa mingi basi bacomprendre ke bamama bakomi kochacha mwa babiloko bazozwa baconseil moto mosusu akoyebise ke te eza nango mabe te ta biso tosambelaka me sala kaka boye mpo papa abima libanda te bandeko sekret ya malamu ya kokanga papa eza kaka comportement nango na priere oza nango na ntina totiela papa soki eloko nini mpo papa akangama na yo bapapa baza kose plaindre na likambo wana bapapa basi bacomprendre ke bamama badevelope makambo mabe eloko osa mabe en tout cas ezalaka na baconséquence toyeba tozala consciente na oyo tosalaka toyeba te lobi na lobi tokofuta yango elonso mpe ezalaka na ebandeli ezalaka mpe na suka bamama likambo wana mpena bapapa bazobetela yango se te tosala très attention nzambe alola azomona biso onso tosalaka na secret ate obombi ndenge nini me nzambe tanke ayebi jugement ya nzambe ezokozela biso toyeba nini tokosala toyeba mile nini tokokoto ayeba ti nini tokofana na bango soki oza moninga moko akonsere toujours makambo mabe seke alingi bonheur na yo te alingi sali na yo te yo moko atanke mutu oza na maturité conscience na yo esala mpona bakamarade ya malamu mpe rejete ya mabe ekosunga yo ovanda kimia na foyer na yo bapapa balobi lisusu nini 6e point bazoreklame ke biso bamama tozalaka susu authentique te biso bamama tozalaka susu naturel te mama tu akomaka pembe bamama mwindu bazalaka susu te nga na bi te bamama mwindu bazali babi en tout cas mingi biso bacongolaise tolingi produit tolingi kozala naturel te bapapa bazoreproche biso na likambo wana babi otala nde bamama biso bazalaki très naturel bazalaki simple mais biso balobi toza vraiment kokopie mindele mingi tongi tozala lokola biso te tosala effort tozala biso tozala naturel toevite kobajour exagéré tokoki na biso kosala nga na biso bango antuka neti biso bamama eza nango kaka propreté eza teke soki bajour tomesana propreté neti ngai personnellement antuka nde nakola depuis bongo nazala toujours naninga toujours kozala propre nabongisi mwa suki na ngai na tie mwa maquillage na ngai naza mpo na ngai nayebi ke eza hygiène kaka kozala propre eza mpe bien mpo motu mpe so aza sali tozomonaka ezopeso mpe ezolesisa mpe kaka bien te mais bango balobi ke toboyi propreté na bino bamama te me mingi bakoma koexagere na ndenge oyo osakala te abeza na bamama mosusu tomona su basuki na bango te kaka perike na perike nga bi bon tozocomprendre mais tokosala effort biso bamama tokoremedie na likambo wana mpo likambo ya perike bandeko wana kuta ezalaki 7e point bapapa barefide perike catégoriquement balobi biso nde bamama toyeba te tokoboma nzoto pamba bango ku basepela na bango so toza naturel mais biso tolingi kaka kobakisa basuki bazosepela na biso na baperike wana te surtout bakabelo basuki ya bato mosusu tozolata babi bamama estce mituna biso ezosala tolataka suki oyo eza ya bato mosusu totie na banzoto na biso ntango tozolata eloko eza ya yo te eloko wana spirituellement en tout cas eza recommandé te okolata eloko mosusu autilize te eza recommandé te même nzambe na likolo na asi azosepela na biso bacongolaise te tolekisi baperike ya bato balata deya tozolata tozomona mpe baconséquence ebie na babiloko bato bazozwa na baperike wana bakabelo mais bato bazokonya toujours kolata ngai personnellement kutu nakomi kodevelope effort nazosala effort nazokolisa suki na ngai moko na ndenge basuki liboso ekatanaki ngai nazosala baproduit moko naturel ekomi kokolisa suki na ngai liboso soki kaka na réussi kokolisa suki na ngai nyonso ya liboso en tout cas naoza suki naturel epuis soit nakangi soki bakangi nga te natiki suki naturel na décide fo natika baperike en tout cas bapapa base plaindre mingi balobi perike nde kutu bayina na bango na niveau moko mais bakamwa nde biso bamama bango balingala bango baperike te biso tokangami nango kaka so tolikanisaka nini bango nde bazolula biso bazosepela biso na baperike te biso tokangami kala baperike yango nga en tout cas personnellement bamama nga na décide na otika perike bientôt naosala effort nabongisaka suki ntango ekola bien so ekoli nde nalingeli
na koma muta suki na nga naturel pe na soit na kangi soit na tiki yango ya mbongo mais na lata supérité po ba papa va se plaindre mini na point en tout cas entre nous to sololaka to s'entraider to se pesa ba bato to vivre na bango to sala o bango balingi po so to sala le contraire eza na sens te to sala bongo nde ba papa balingi to tika ba peri to se pesa bango po d'abord eza ba suki ya bato eza na ba makambo ebele to na ba complication ebele soko obeti na YouTube obeti masolo ba peri ko mona nde bazolobela ba point négatif ya ba pays ko zo memela ba mais to zo connaître ba pays ba papa ba lobi en tout cas to tika bango ba sepelaka te ndenge to zaka naturel to lataka ba suki ya bato. 8e point ba lobi nini ba papa bazo reprocher biso ba maman to salaka ba dépense na ba famille na biso sans to signaler bango. Vraiment pour wana ezo déranger ba papa mingi ba papa ba biso to boya te bo zo peso ba famille na mais tout ça là on a ndenge ke to s'organiser na famille na to yebi ke maman do dépenser de pour na famille mais biso ba maman ba lobi to za magasi na kotinda bongo en cachette ba papa ba we senyo to finango kana ndia na magasin tango o sali transaction na yo o ko tiango na fona bandeko yo no nyefuli papier o boki na poubelle o lingu te koma na nda o te papa ye bate mais o erreur mukyo mona ka ndeko pa bengi feme ki na mona ki mbongo botinda ki papa zo ye bate mbongo ni to tinda nzoka mama na ndenga kundu pensa tindaki na famille ba papa balobi bazo sepela te ata so boyebisi bango bakoboya na bango te mais nde bosala ngo en cachette ezopesa mabe makasi tinda mbongo yeba ezala ngo mabe ta kopekisa o te mais nde ko exagérer te tosunga mpe bandeko basalaka mpe fort bamilukelaka du fait que totindela bango mingi bango mpe baosala so effort ayebi ke na kodepense na ngai baotinda mosusu tosunga bango mpe te batravaille tozokolisa kaka baparefe na mboka bandeko bakalinga so kotravaille mingi te mpo na nini soki asengi azwi soki asengi azwi puta biso tozwa yango na pase koma kopesa ndie tozwa yango na facilité tolamukaka ntongo na bamalili totravaille pesa mutu ndenge balobaka lakisa mutu métier pesa ye fond asa ata commerce po azala koma indépendant mais soki akomi kodépendre na yo à 100% chaque mois en tout cas wana nayebi te ndeko nazo ezodépendre na mutu me ngai nazolobaka nde bapapa bazolobela papa balobi en tout cas to modéré façon mpe ya kosala makambo mpe to informa bango à chaque fois tozosoutenir mpe bafamille na biso na mboka. En tout cas ba mama eza chaud émission oyo nayebi ke bamama bakosepela nango te mais biso mpe tokosalela bapapa émission selon ka nde bino bokopesa baide na bino tosangisa yango toreproche bango mpe oyo tokoki toreproche bango mais pour l'instant nazolobela kaka oyo bapapa bazoreproche biso bamama. En tout cas na 9e point ya suka wana si eza su likambo ya somo bapapa balobi nini biso bamama tonegligeaka entretien ya ndako bandeko bamama nanga bozata en tout cas bapapa bazoreproche biso babi bayebi tosalaka mais tosalaka te effort maleme to entretenaka chambre surtout mbeto balobi bamama mingi batandaka bambeto te banegligeaka chambre bapoussière partout salon kutu koloba te donc tosala effort nayebi ke tozalaka fatigué toutaka misala bapapa bazoreproche biso je m'excuse balobi biso bamama tobongisaka bambeto tobongisaka ndaku toorganize cuisine basani elala bamosusu balalisa basani 3 jours bapapa balobi azoloba kaka ke misala aza na temps te mais so mpe tozosala bo bandeko basani ezozwa bainfection ezozwa baproblème ekonui mpe basante na biso po soki basani ezowumela bongo sans ke tolava yango ekobota bamicrobe ekonuire biso mpe na basante tosala effort bamama tozwa soin ya environnement bisika tofandi ekozala malamu mpona biso mpe mpona mabota na biso en tout cas bamama nayebi keza basujet moko ya pasi tolobeli na mokolo na lelo mais nde na garanti bino biso mpe tokosala émission tokolobela na oyo toreproche bapapa pour l'instant mama nyonso amoniki asepeli na émission oyo aza mpe na ide akopesa na bareproche oyo aza nango contre bapapa kozanga te okoma na se ya video na biso mpe tokozongisela bango baréponse na bango mpe toreproche bango oyo biso tozomona basaka mabe en tout cas mpona lelo bamama na suki wana vraiment nzambe apambola bino tosala oyo tokoki kosala malgré batemps na biso tomanage batemps
tosorganize mpona kocreye shalom na bandako kimia bandako na biso ekosala biso malamu. Vraiment nalingi bino mingi bamama na ngai. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse que Express TV tokosrevoir prochainement na kozonga très bientôt na vinaigre de cidre oyo tozali kozela. Restez branchés, nzambe azala na bino. Merci, ciao.